Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi, Nabiso non soif céleste, mboti, partout, partout. Au besoin du Bakou, à Kolanda Biso par Internet, to pesi ba Congolais nyos, de père et de mère, to pesi binombote, to pesi de Konabiso, maître Pierre Ndobo, to pesi mbote, mère Eli Yohana, to pesi mbote, pe to pesi de Konabiso italien, na niveau ya Luanda Bobimba, to pesi ba Congolais nyos, kuna mbote, partout, partout. Au besoin du Bakou, au Ezaline de Konabino Koko, au Bomesana Kolanda. Voyez la cabine au solo peut combattre la binoma solo ya République démocratique du Congo. Ceux qui te défendent la République nous défendre la République azati. C'est pour cela que nous avons condamné obligé ya ko défendre la République démocratique du Congo au Ezali mboka ya bakoko batike biso. Toye kobeta masolo ya Congo boyebi ba Congolais bazali kolela oya bango mwana na kombo ya Chéribin okende. Peut-être que masolo ya processus électoral, élection kozalato et kozalate, peut-être que masolo ya transition oyo fameuse communauté internationale déjà bâti système en place déjà, to kobeta masolo. Encore une fois, to pesi bilonyo so mbote. Boyebi actualité oze ko régner na kati ya ville province ya Kinshasa. Ba Congolais baza komituna nani nde abomi papa Chéribin moto amayele motoyo asalaki musala na ye na kimia pona intérêt ya République démocratique du Congo pe motoyo abundaki po FCC akoya et Chéribin okende ba Rwandais nde ba piégeaki ye na disanga oyo bakende kokota kuna tozobe yango lisanga ya bandoki tozobe kama solo bino na bino nayebisaka bino toujours que Rwanda aza koreklamaka baintere na ye oyo abandaki kozwa na Congo na époque ya Kabila et Rwanda aye comprendre que baintere wana eza lisusu te. Et nous avons Rwanda, comme ça par tous les moyens, PC, leader congolais, Misolo, créer un parti politique pour Luka Mobulu. Tout ça, c'est Bissona Biloma Solo. Vous s'abonner massivement. Excellence Jean-Pierre Ndobo, Mbote Yangouana. Nakatsama Solo ya Chéribin. Bozomona banquette oyo gouvernement congolais azosala pe bozomona volonté oyo gouvernement congolais alakisi parce que gouvernement congolais na assemblée nationale au Chéribin zalaki député balobi il faut ba vérité nani nde abomi Chéribin la vérité, nani nda créé qui mascarade ya koko c'est la cour constitutionnelle makambo. J'espère que vous comprenez que tout n'a qui est nabin. Nani nda ba conseiller cour constitutionnelle makambo. Cour constitutionnelle à lobby. Il faut bayeba. Est-ce que Chéribin ayaki na cour? To cour ekomela ke mukanda ye pa komela ki cour ke via boy et cour abengaki ye baye baba bien na ye tango kotaki na poste ou azaki ministre de transport mais sika wa banani nde ozomona ke eza na likambu oyo opposant bazoluka. Na pesibili merci na ba commentaire na bino koko ye o tozo bunde la République démocratique du Congo na nzela média pour azo reconnaître oui document biso to tindaki mais la personne atikalaki koyate et suspect bakangi
na makambo ya lobi na bato ba publiaki do ba magicien na kati ya laboratoire na bango famille bazwi information na bapoko mais bandeko ya bloko okuna bango bazwaki information depuis déjà 12h 13h eloko nini basali mwana bato chérubin ape libote ezolela mpe bakongole bazotuna likambo nini est-ce que ezali sabotage basabote gouvernement parce que bokonzi oyo toza nango pour l'instant na kotala boye baza na volonté ya kobongisa mboka na bokonzi oyo mais baaction ekomi kosalama eza nde na bato bazoprovoke yango donc eza nde na bato bazoprovoke balatisa gouvernement beurre bamema badocument na baconseil de sécurité balobaki oui bomoni bokonzi oyo ekomi koassassine ba ex-ministre ekomi koassassine mais or kezali plan na bango complot na bango bazosala partout le moyen babenda gouvernement bakende na table ya négociation ndenge ba Union européenne apesi bango mission yango mpe tozoyebisa bakongolais oyo balandaka bilandalanda bapaya wana badeside balingi bakreye mobulu alobelaki bino na émission elekaki donc fese Congo azobeta match contre fese bapaya mais match yango tozobeta yango à domicile et bapaya mpe batelemi babi faut totia mongete fese Congo mpe abi te mongete kokota na poto na biso te tokotia bino mikele ebele kuna balabi bajournaliste misusu oyo bamikomisa bamagicien oyo bamikomisa baprophète do bazwi misolo oyo ewuti na Rwanda bazwi misolo oyo ewuti na bapoliticien baopposant congolais oyo baza na mbongo parce que faut koyebaki bloc opposition oyo eza bloc opposition ba milliardaire bato bayiba mbongo ya république do basangana oyo mosusu abenga ndeko na jida boyibi yango mais moto abenga motu jida basangani babi tozotia misolo tobundisa gouvernement siko justice congolaise topesi bino merci topesi bino merci congolais alingi ayeba nani nde abomi chérubin et ba congolais bazotuna mituna est-ce que justice na biso tango bakozwa vraie information lolenge na bandi kokanga bato bakangi bazotanga est-ce que justice akozala na pouvoir ya kobengisa bagrand ngolo wana parce que likope euti na bagrand ngolo likope euti na bagrand ngolo lokola bazwaki information que justice ebengisi chérubin mpo na bango bazongo mpe na ndenge na bango ke lokola chérubin soki eke na justice oke justice ebengisaki ye bayeba bavoir na ye ndenge ezalaka na mikili nyonso na bamboka nyonso cour constitutionnelle aza na pouvoir ya kobengisa ministre sortant na baministre entrant banome yo déclarer biloko na yo mosala justice engasala yango wana mais lokola bango mpe bazolaki na ndenge na sens na bango ya mabe babeza occasion yango toprofite tokotisa la justice congolaise makambo
Parce que justice pas bino, il faut te yeba. Est-ce que ayaki na cour nani nda pesa autorisation que bakata ba signal ya ba caméra cachée o ezalaka na ba grande entreprise tokotanga koma entreprise wana te nani nda pesa ki ndingisa et nani nda azwaki information à l'avance à tweeter est-ce que libota à Moïse bangonde basaki publication to ezalaki na bato baprépare ki kuwana bangonde basaki publication avant coup libota donc avant libota baye d'information mais ba journaliste mususu bloco ya bandoki et si ba publiaki déjà 13h 14h donc 5 ans na bango nde bayebi liwa cheribe tolo ba mosolo pose émission na bino bolandaka mingi bolandaka mingi na la voix céleste émission bo message kolanda tolo bato tolo baté to koloba po toza ba congolais il y a des pères et des mères maître Ndobo toza ba congolais des pères et des mères il faut toloba boyokaki bato wana na plan na bango ya mabe bazaki na programme ya kosabote d'abord ba chaîne na télévision wana programme bato wana ya kosabote ba siège ba parti politique programme plan bato wana ce que lokola tobelelaki ndem tolobaka omoni ndokibelela lokola tobelelaki na banzela etando ike bakomprendre ke batimbeli biso to créer sikoyo bokoyi kosimba makilo basimbaka te libota pa mi bakobandaka kosaka parce que agitation nini oyo ekoti na ka bato wana cheribe aza bakila makasi ye mpe adonke eboye te ya cheribe kota bango na nzoto vimbisa bango mabumu yaya otiki bana mikolo na wana ekokaki te ozalaki na tembele ya kovivre omona mpe bakoko na yo bato bazo koanticipe na famille bato bazo koanticipe na badéclaration moko frauduleuse mais agitation nini toki bamso abi tokozwa mwana mowei tokosombela ye château na Dallas est-ce que libota basengi bino château na Dallas parce que moto aza sacré libota elingi eyeba nani nda bomeli bango ndeko oyo mosusu amemi libota te toke toporte plainte oui mais eza mabe te eza mabe te justice congolaise apesi bapiste tokobenga baespere baya koyeba entre-temps entreprise ya Toyota omoni koto makila cheribe eza makasi parce que bobosana ta aza mpe aza descendant ya mfumu kimbangu parceque baotala koko yoyo aye descendant mfumu kimbangu taison grand cas topesi yo mbote depuis États-Unis d'Amérique ebende kilo masolo yango oyo masolo so baotala koko yeyo toza na susi ya ndeko akokende boye te ndeko akokende boye te de bozwi mutu lokola nyama mpo na baintere na bino mpo bokosela gouvernement de bozwi mutu lokola nyama de to créer biso moko to dame ye après beri wana ekolela gouvernement tala makanisa bato e bakongole mpe bazolinga bapuye bato ya ndenge wana soki toza bakongole
il y a des pères et des mères. Ah, tu souviens Takama solo, il y a des Congolais, des pères et des mères. Tu mets Takama solo, il y a des Congolais, il y a des pères et des mères. Si vous êtes Congolais, des pères et des mères, nous offrons dans fauteuil. C'est tout au Pessimbo, tu n'as pas à Paris. Bako le français. Ah, monsieur Waganga, maman, viens regarder Coco. Oui, Coco est là. Toujours en forme. Congolais, il faut toyemba. Et justice congolaise a tient batterie tout en marche. Batterie tout en marche. Mais j'espère que bandimi tu dois aider le gouvernement congolais. Toyemba. Une entreprise, tu dois donner, tu dois soki azaki na banane. Chéri baza makila makasi. Aucun de terre au kota bino na maboum. Kakube robeta bino. Obobi kansonda. Na mutu ayokaki. Na wa monaki. Kakumba. Kapata. Paka. Subote koko yango wana. Yepa do okende boete. So awa justice congolaise batie batterie en marche. Bespère baye. Mais kuna pe na bloc ya badongolo miso habité. Biso de confiance bespère wana te. Mais l'état talabino azali ancien ministre. Puis azali député national. Pour le problème mboso te. Mboso habito koyeba. Pour le problème ça moko anga bote wana excellence mboso to pesi mbote habito koyeba justice asali sabiso kuna pe bango ba bite to sana confiance à justice te sobino boza confiance à justice ni ya bapaya le comité trop bien abespère bazo aux États-Unis OK bon ba benga biso ba terroriste ben va bien réaliser des terroristes. Autres ont négocié dans l'agence à New York. Bon, bah, c'est spécialiste. T'es l'État lobby, hein? Bespère au gouvernement congolais. L'État d'Aza maman Nabiso. L'État lobby boyé. Bespère ma polisa dans Nanzila. N'a pas preuve. L'État sengi. Entreprise ya Toyota après ça bango ba donné pour entreprise ya Toyota mais ce que le moni bagitateur batindi ba envoyer spécial ti ba keida o te Toyota mais bozo bangani ya moni peuple congolais na di bota ba bino photo yeba kope uti wapi pour abilité wana di bota tu as abilité avec en forme et tu es bon le monsieur sango te yaya bela quitté ote to moni na biloko ya ko créer ya ko moni peuple congolais no soit telemi abi pour la dossier na bato da bakangi babi bazotanga yango peuple azotuna motuna est-ce que justice a rozana mesure justice parce que peuple tout va comprendre que assassinat yo eza gouvernement te eza na bato anda kofanda na bango nde ba préparer pour ba cause la gouvernement. C'est reconnu par tout le monde. Que Bango va créer, va foyer de tension. Donc le gouvernement congolais a créé Bango pour la négociation. Donc va créer le. Ne boki maman moussa leki maman mora leki a mukolo boy. Maman mora mukolo leki a zolo ba bilobalo. Maman,
zala mama et vous allez bien. Mais si vous commencez à bloquer pour un sentiment, pour un cagnac, bateau ils ont coupé ça wana. Mais ça bateau va créer des mobules. Bateau ils ont coupé ça wana. Zala mama. Peuple congolais dans le but, il faut baïeba. L'État par le but, il faut téléba. Parce que tous les jours, tout le monde a peuple. Est-ce que l'État peut s'habiller sur ma preuve? Est-ce que l'État peut citer ma nom? Il y a bateau assassiné. Chéribin? Est-ce que l'État peut en mesure? Il y a quoi interpeller Bango? Pour te épiper manœuvre à l'État na biso. Justice. Bango tuna. Et que de boité le quoi, l'Ioué Floribert. Bato bakangaka batanga bakombo il y a bancien dignitaire. Mais bancien dignitaire on va autamboula bon waouh 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 waouh. Bamsou ba comment bato union sacrée. Souba otala koko Boko bomba na union sacrée. Ba Congolais balingi bayeba. Bato bokangi bakotanga pe bato etant bazotanga boke lokotia mutona maboko pour aussi le temps bazotika bato bazotanga do batangi butu songolo pakala bino lobo bengi sayibu komote moni tellement kazali nani oyo selon Mobeko di Konzi, constitution lobi que yende boye, yango bazo profiter. Bazo profiter la faiblesse wana. Parce que tout ça dans le dossier chebe. Ti le libotana nous a soulagement te. Baba que oui. Mais n'a pas de télé là. Dikamusu yango ye. Pe bato batindi batu. Baboma. E bato basali iloko wana misu batie bango maboko. Babandi da kotanga. Omoni te ba mususu bakomi na bagitation. Tozo beta masolo. Tolingi mbale il faut l'état lakisa. Bokasi na ye il faut l'état de maman. L'état de tata. Nzambe la likolo l'état na se. L'état de akondana ya Yesu. L'état. Mutu aleka l'état na makasi azate. Awa na se mokili. Pourtant bakutanga ole l'état a convoqué Moutouana, mais l'État kolinga kende nango te omoni ndeza boye ko pesa te. Parce que Batouana bazana ba carte na bango ya mabe contre la République. Et souri ka na Chéribete. Bazana cahier de charge d'abord de ya mabe ya Batwa Soloka contre la République. Et on a vu ces bino FC Congo contre FC Bapaya. Nani nda kolonga. Est-ce que FC Congo to Bapaya? Pour tout ça mettre match à domicile. Peuple a tellement dit faut bien compte. Ba récupérer temps additionnel. To beti papa mi-temps 45 libungu tu na libungu tu.
beta 45 sous 90 di bungu tu na di bungu tu via koko ya ba joueur via boye vie séparation coalition société cage et ba kabwani via koko isaba d'ensemble via ko sala boye donc jeu de touche 4 arbitre tomboli pano abi via barré de jeux zalaki ana so ba ba code bo comprendre l'état bo comprendre Fessé Congo contre Fessé Bapaya. Fessé Congo contre Fessé Bapaya. Tobeti déjà 90 minutes. Minutes non c'est Sili. Parce que via barré de jeux Zalaki. Côté séparation. Comme ma coalition. MCC cash. Kuna il faut que ça la boye. Il faut que ça la gouvernement va Warriors. Il faut que ça la boye. Il faut que ça la boye. C'est-à-dire, 4 arbitres à Talbo, via barré de jeux à Gebele, à Tomboli. Babaki, c'est 15 minutes. Il y a temps additionnel. 15 minutes. L'arbitre a récupéré 15 minutes. Parce que la population peut tellement habiter. Tout ce qui match à domicile. Faut que nous kana banganga ya baba poto. Ona banani yaka telemawa. Luka tambi moko akidiba. Pour assistante vidéo, et ça pour la biso. Donc, vidéo. Peuple a zo imbanjombe fait côte. Peuple a dit photo yeba. Nani nda tinda kiba bomba. Chéri ben. Non peuple ayoki. Nani nda pesa ki modode. Bakata ba signal. Ya ba caméra cachée. Nani nda zote information muto liboso. Qui a publié avant Libote Yeba. Bosu Bato Bongo Maweza Lakate. Botier devant justice. Yeba Botanga Bato Batinda qui est Gozalabe pour le Kumuya République démocratique du Congo. Ndato Lakati Bino toujours Namasolo Nabiso. Boyabite. Likita batu ya soloka naba mindelo baza deyo bango babinisi likanisi ya transition eza na deux volets phase A transition sans Tshisekedi. Wana batasoloka. Bage to soya likita na bango kuna. Na mboka bapaya. Bapesi ba proposition. Phase B. Transition avec Tshisekedi. Mais phase à deux vice-présidents. Et la deux vice-présidents, il faut chaque président a recruté pour ma soda naïe. Donc, vous savez que bateau yo balingi bazongi sabiso ne rere otosalaka kala. Oto komisaka James Kabarebe de chef d'état-major. Aou, Namboko. Nana ebite. Nana ebite. Donc bateau ba pesi piste. Bateau ko plaider. Et pas ya bateau batindaka bango ba piller Congo. Bilibino
tous les Congolais, tous les peuples congolais, baza derrière chef de l'État na bango. Toko zonga sima, totanga combat opposant wana. Oh, bimisi proposition moko ya mabe. Parce que bazota la koko abia akozonga. Na utanga ba kombo na bino. TV Zangonga. Plus 200 43 84 40 69 461 84 40 69 461 Nzambe Lola Apambola République démocratique du Congo. Affaire à suivre. Ciao.